Mbote bonjour na bila bato bozuli bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha na chaîne Libération Océan du Congo et pa oto akabongo ba Kongomani et pa oyo to panzaka to sasaka et pa oto belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala ya baloki ya yekolo Congo et pa oto sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto analysaka ensemble et pas auto tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pas oyo to salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo to saka bongo basinzili pona ko betaka mbela koloba ete tango ezali mabe to teleme biso banso poete to lata mola to moitumba et pas oyo to telema ferme fidèle kola bakuke pona ko zela lycée kwa ya République démocratique du Congo et pas oyo to mokundola ka maloba yanko ko na biso les laboraires ou aloba biso béché fouiller ne laisser ni placer la main repasse ezui la montée religieuse ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda ezui comme la bongo mana nangana kunyadu nangana États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo équipe pour la na États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ezui comme la bongo ba mama ya moto mojali moto mozimamite ezui comme la bongo ba mama missionnaire na plus 32 ezui et comme la bongo papa Michael na maman Célestine na France le number 1 JKM il y a Océan de la presse congolaise na France ezui comme la papa Alfred na maman Clarisse na Canada na mboka lipasa nga ino ya se ante live et pa ya papa na ngai Henri a docteur Ngola na États-Unis d'Amérique to kozala posala bino vraiment maman na Julie na Suisse maman Samuel mabolongo toujours vraiment mana ngana kunya dolanga toza na posa na bino pambate mai o makoleka la République démocratique du Congo et ko pesa biso participer ma ezui comme la bongo la chabienne na akena na plus 49 maman sociale maman ya balabitike kilame na plus 49 Dieu de talo take to mankane konto bokila lokondo efa pekato bakula ka losako kino bokula ka boka bokula ka ikala bino baso bankoko to bondela bongo pour la République démocratique du Congo mona mère de Bruno na Autriche ezui et comme la bongo Dieu le soit mon ami de tous les temps de tous les jours na F victime ya mon mboka fali ipopa douceur de King bon boulot bande ko langai lelo tozali ko analyser la bino mai o makoleka la République démocratique du Congo to ko lobela mai matali mapona mi to ko lobela conférence de presse à mon mboka Martin Fayulu m'a dit to ko simba social to ko simba plan sécuritaire ya République démocratique du Congo pe to ko lobela kambo etali enseignement na kati ya République démocratique du Congo moi ndambo ya makambo wana abbé Jean-Paul kaka ndongo lobaka ete mamo océan na moi minute na ko to comprendre ka nyonso o yo linga koloba en tout cas la minute muke wana bolanda la bokebi bande ko langa pambate to ko linga to sola moi moke pe to lobala to zo mayele to tala mabe na biso ezalaka wapi pambate ngai Océan de la presse nationale Libération ezali bongo Océan du Congo tozali bongo victime ya kobamba mabanga tozali bongo victime ya kobundisa chaîne tozali bongo victime ya ko bloquer ba vie na biso na bato ba yebi ok technologie tozali na bato oyo ba ko ina biso na lolenge oyo elongo banite kasi ndambo ya bato nzambe apesi biso tozakala bango lokola ba mama missionnaire lokola ba anita babe il faut que moto bakoka lumumba pe bana ba patriarche basusu tika to pesa matondo na ba musulman la biso oyo batika ka biso te na nzela ya mama Jawa assalamu alaikum bango balobi bazala kala biso pe ko bondela katango nyoso na likambo liteli chaîne oyo penga moko molobeli yango encore une fois mama Dolo yako to baki to benga na peut so benga na kambu ya polo ko yeba programme ya ko sala makambo kasi yambo to ko tabala makambo République démocratique du Congo tozali bongo na sango ya mawa oyo euta ko frapper biso moko ndenge tozali awa boye to utai kokufela bongo noko na biso na basankusu kasi tosela bongo komokunda ye mokolo mwa lobi moleki pe tozali so na sangama oyo komeli bongo libota famille saya oyo ezali bongo moko ya molongani ya pasteur Didier Lompinga auti bongo komobungisa leki na ye na kombo ya Amazon saya oyo matanga bongo ezali na limete tozali bongo lisusu na sango ya mawa oyo ya papa na biso coach na biso noko yaya ya baleki papa Alfred oyo babengaka mingi afede azali bongo afede matobo
akokunda mabongo le 24 moye ve na ye ekozala bongo le 23 na alliance franco-congolaise bana ya lemba nyonso balinga mi ya libota bandeko vraiment bozala wana pour kolela ya bino pe ba coach Banso ba Oginga Mbelo ba Henri ba coach Baike ba kozala wana pour kolela moko ya moninga na bango oyo atiki bango na kombo ya Fede Matanga bazali bongo komolala na résidence na ye na Matete na quartier Ngilima 1 numéro 17 ba oyo nyonso baninga ya Mimi baninga ya Riki bino Banso bozala bongo pour la kobonisa libota balobi na tango ya pasi nde tomona ka baninga malamu ba Banso pe bakufeli penza en tout cas yako na bino Banso bisika bozali babeli pe nzambe ayebala komona bino Jova Rafa akota likambo na bango pe biso tozali ko sepela ka mbotama na sanza la biso ya lipanda sanza moyezala ka sanza esengo ezala ka sanza ya makambo malamu pe lipanda Lizali bongo bobe na sanza moye bana ya sanza ya motoba bino Banso bisika bozali joyeux anniversaire na bino titango tokosilisa na le 30 juin po ete to tombola lisusu mongongo makasi na indépendance ya République démocratique du Congo kasi yamba tokotela mama ya likambo la biso kabu ya l'homme puissant aya kotela biso ndembo po ete lobi ezalaki esengo mingi kabu ya mema biso bongo na ndembo. Esengo ekomela bakongo mani nyonso pambate bomoni bongo victoire ya mungete mibale o Léopard e uti bongo komopesa biso esengo tina na yango ezali po ete bapesa ki bango misolo na tango mokoki tina na yango ezali ete po ete basalela ki bango makambo nyonso la ngonga ebelemi yango tozali ko interpeller conscience ya bandeko nyonso ete bisika biso bozali tango ozali mokambi wali mokambi ya yo moko te wali kokamba nde ekolo yokelaka bayi ekolo yebaka kotambola bango malamu bomoni ete ba Léopard wa biso babetaka ndemo malamu ezalaka nde likambo ya katuko bianza tango boko pesa bango malamu te boko pesa bango ba condition moko oyo longo banite bakosala musala malamu te po ete moral na bango ekozala bongo kitoko te ta lokola moral na bango ezala ki malamu pe bopesa ki bango misolo oyo mikoki bosali bango makambo bango basenga ki bino na bosenga bomoni ete basepelisi bino na ngete mibale esengo wana elika ete ekatana te tokene bobele libela po ete to beta bobele kaf babiso pe to rapporter coupe to ya nango awana ndenge euta ko misalama naba mibu mileki matundu mingi penza na ba Banso o bakopesa nga penza litoyi na bango pe miso ba bango pe to analyser na lolenge ya bato bafingu bazalaka te po to kozala sembo te liboso ya bato mosusu kasi to kota na likambo oyo ezali kosala malelo na Faden House oyo tata mokonzi ya SID o azali bongo l'homme du peuple o azalaki bongo candidat wa biso oyo bakongo mani bandimaki ye massivement na 2018 oyo toyembela banzembo Martin Fayulu mutu asama Martin Fayulu yende toponaki Martin Fayulu c'est notre président Martin Fayulu c'est notre président na 2018 koliki a été bakongo mani Banso boyebi ete mwana mboka Martin Fayulu madidi azalaki penza la moto pe likolo pe na bolingo bayi bakongo mani Banso kasi lelo bandeko bangaye mama na likambo likomi na koliki ete Achille Intela na France boko pesa biso lelo tango mususu moi raison chaîne o na banze bato ya mitema mabe bokangela yango baguti ya mabe lelo tango mususu boko fungola pamba te Martin Fayulu madidi na bokuta na ye na bandaka la likambo etali COVID-19 tolobaka boye mwana mboka azali na droit ya kele kozwa vaccin pamba te ye ako voyager kasi lolenga okele kozwa vaccin pe kosalela ngo publicité na mokonzi to pe parents ezali malamu te po ete loko wana boyebi ete yali koboma te na mikili ya bapaya pe bato nyonso bazali koboya yango na likambo wana bayeke bakomaki kofinga biso mpo na nini koloba bosolo pe kolakisa ekomaka mabe epai na biso tolobaka bokela soso alakaka nyango mama ajawa ezalaka boye te bokela soso alakaka nyango bakolaka elingi koloba nini maki eteyaka pe mama na ye ça veut dire mwana moke akoki kote ya mama bato mosusu balobi mwana moke abetaka mbonda bakolo pe babinaka tokei na likambo etali maponami
biso na Bruno Mimbenga on a kopesa mbote bisika ali to sala conférence pour la côté les mena makambo paike ba sepela kala ngote baloba la lolenge bakoyo koloba kasi biso to monaka mosika to beti mbela to sali conférence de presse to bengisi ba iba pandi sango na koluka bilili yango soki ezali to kozongisa yango pona koloba ete maponami o denika di maza ko sala ezali malamu te lolenge akotambola ezali malamu te baike balobaki bo se contredire esengeli boye boza kotambola lolenge moko te biso bite to tali na liso ete maponami ezali malamu te yango esengelaki to panza yango na bapanzisa maponami mandima mi na opposition pe na pouvoir na banze ete botalaki komo tuna mituna beike botali ba marche ebele esalami pona komo boya pona komo linga pona komo tambola kasi lelo tokomi wapi Martin Fayulu Madidi akei kosangana na ba Moïse Katumbi minoko na biso ya solo eyaki akobelela koboya likambo wana na dernière énergie nalobi to ana problème na Moïse Katumbi te tozala problème na Matata Mponyo te tozali na problème na Délice Sanga te toali na problème na bango te kasi kobanga la biso ezali nani akozala candidat unique tobeleli tolobi awa tolobeli makamba Denis papa la biso Mukwege et ko sala esengo na suka nango papa Denis amitali ayoki bambela na biso to solo na bata papa Denis Mukwege to benga na bango to talisi bango mama oseya boko telemela yango pola nini bolei mbonga Félix muzito akofuta bino bosa na finga mi batoli na babuti nango bakufa na ebisi bango ngai nazana likambo moko pelelo na leli pe na ko ebisa kabuya lobi kabuya to tambola ndenge to ko tambola to zana nzambe nzamba bongisi biso mabongisi kitoko ba ma missionnaire nakenda à 2 reprises comme sa président eli omoni ngai ata ba président ba directeur mwali moi ata bato so bazinga na président eli lelo ata bakoyoka biso te mais botika kozala ka bato mabe aloba 2 reprises Dieu m'a dit na sa président il était perdant par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné naloba ka likambo Félix na lobi nzamba la kisingai Félix alati suku ya mwindu periki ya mwindu na manette ya mwindu ye moko mwindu nzamba lobi na poni Félix c'est l'incarnation du diable de la République démocratique il va détruire la population déplace la papa nganda benganga pour la kobisanga mwana na ko sola papa nganda te na dimension la zanani personnel bandeko la biso boyebi ba valeur ya bandeko la bino te yango Kongo ekosekwa te soki boboyi koyoka nzamba kopene Kongo tozoya na mabete ndeko na ngai toali na mwa bonzambe moke oyebi nazozala na pinzoli nazoyoka pasi biso tokolela tolobi président eli bima lelo président eli alobi bango banso wana bali bakandida kasi biso tolobaka ngo ya mbote makambo président eli ayakoloba sika soki boli bato ya solo ba obofinga ki biso est-ce que boko ko benga biso te bosenga bolimbisi to boko mala ba réseaux sociaux ndenge bobanda ko komela biso parce que ngala mituna ki la lobi nani akozala leader mais monsieur ezali bon déstabiliser chaîne loko loko mususu mais aujourd'hui est-ce que boko pesa biso merci est-ce que boko le bakenza mbaza na kati ya chaîne est-ce que beaucoup le baké o ezali Jeanne d'Arc ndenge lobi mondele wala est-ce que beaucoup le baké o ezali mama Kimpa Vita est-ce que beaucoup le baké o ezali chaîne to pesa ngo maboko po yango ndeko pesa biso pole to loba makambo avant président il y a ko sa conférence de presse bozana batu bozana bonzambe bozana kinzambe pourquoi bozo kaka na retard si ko le président Eli akokenda l'encontre ya maloba na ye to akopese na ba poids na yeke tozonga ndenge tozalaki est-ce que bozo tala na lisu te bozo mona na lisu te tozo luka muta gagner te tozo luka nde ko bongisa oya biso eloko po ekuya na mbeba te ndeko na ngai bokela soso ala kaka nyango ye wana kizengi lota musuna ndako pa ko eko pekiso likambo pa bikisi yo oyebi biso père spirituel na biso banda ko yebisa biso vous avez tous reçu le Saint-Esprit mais vous êtes pas les mêmes calcule loko wana tika la kalango ti lelo
Pourquoi biso nyonso to yambi molimo mo centre mais toza ndenge moko te lolengeni. Toko za la biso so bapanzi sango. Mais moto na moto aza netinda. Bo panzi sango muso aye mais ya ko baneka ko lia kanyaka. Mususu aye ya ka pa komisa bato. Mususu aza wana azo sala yango na etinda ya Nzambe. Lelo oyo tokomi wapi? Question mark. Où sommes-nous? Tolobi ko kende ko sangana ba Moïse Katumbi président ko s'effacer. Ça sera difficile parce que bakopesa Martin Fayulu m'a dit à la candidat unique. Bango nyonso bakokena hors de disperser. Ndenge bazo sangana na biso to mona danger nango. Martin Fayulu nadi ba futi mbongo la mozito makango mozito mbongo Félix yangwana OK boy bande ko na ngai. Lelo président lobito alobité la meeting na. C'est quoi biso to lobaki wapi mbongo mozito afuta biso poto finga Martin Fayulu m'a dit. Wapi mafingo yango bino bande ko loba. Si quoi boyoki sonité. Parce que le président le bien revenir kaka na malobala ngai océan na bane ko lobawa. Bo fingela kingai. Bo lingai bo kota ngana lipasa na ino dispute heureusement que tu comprends ezala ba onda nzambe. Si quoi boye bisanga lelo. Président eli alobi malobo seate. Président eli lelo ko boye maponamité. Lelo océan sikoyo aza likolo yenda zalaka na kati ya kopesa makambo ya bien pa président elito ya rabino. Sikoyo président eli soko le ba okema pona mete bato ya SID bakende te Délice sanga ko kende te bazo tatone na Moïse Katumbi. Bosiko yebisanga est-ce que bazaki bien? Banani basali Moïse Katumbi azo sous leadership oyo. Banani basali Moïse Katumbi pour plat ya Moïse réussir. Bon tant langage ya bongo ebimi, cela veut dire tiba banaye ko tambola wana disconfiance ezalaki. C'est que babanaye ko tambola malgré numéro 10 ezalaki bongo président Martin Fayulu m'a dit. Mais le reste bazaki kaka ba président siko ba bangi ba kende bango ne solo lenga la po ko simba te ba ko mona ke lidusu ya mapona mibola mbe nango eza malamu te. Pourquoi aller prendre des cartons électoraux? Bande ko langai moto azalaka la mokonzi azalaka lito ya mokonzi pe liso ya mokonzi pona ko linga ite mokonzi akoya te. Ata bozo inabiso. Mais un jour la vérité finira par triompher en gros. Na la banda lobaka la lobi si Dieu alobaka makamonga na lobaka toko revenir na raison aujourd'hui. Nazane sengo makasi ya kokanga lesu na nzambe ba mama missionnaire. To kanga na nzambe mwana mère de Brune. Dieu a la République démocratique du Congo. Na moni yango lesu solelo. C'est to loba mama mboka ya malamu loteli ki kendaka kaka. Mais merci. Pour président Eli Martin Fayulu m'a dit à se ressaisir. Cela veut dire, bloc de 4 wana, ils ont une importance. Lui seul, Nanzambe, il pouvait faire beaucoup de choses. Alors, tant et bibi pété. Azonga montagne et chancela. Dieu est là. Dans la Bible, Dieu est là. Parce qu'aujourd'hui, politiquement, et kokoma ko bundisa ye moko de peur que malobanese est sous na force parce que bobunde les réformes à seni bobunde les réformes à boy bobunde les réformes à boy et na suka lango bo peser ba poids et na suka la yango boye ko désister la course na hôtel ko sele misomo ba finga nga ba bina lembo wa Félix et puis bon Félix deuxième mandat la ezali soit to sali soulèvement populaire. L'homme peut savoir le bac. On a le bac que Félix a un deuxième mandat sur. Ba finga, muta benga finga yi. A fingi na maman nga kufa bana kala ebiete. Mais bon moi Félix a eu deuxième mandat. Pour la nini. Pour ça batonyo so nezalaki ba poussa na pembe na Martin Fayulu m'a dit di bazwa miel. Na bande ko lo balikambo yo. Maman Pierrette. Ba yike belé to kabona bino hein. Mais lelo yo. Est-ce que beaucoup semble la table banzambe ya mama océan
akumisama lelo na conférence de presse à président Eli. Est-ce que bomoni te ke fo bozonga la saba makolo po ke to tambola na Nzambe toza na droit chemin. Makambo tolobaki. Makambo bobanda ko boya. Ba dispute la mama Pierrette. Aujourd'hui où sommes-nous? N'est-ce pas que chaîne à libération est sur raison dans mon obénango c'est de la presse congolaise? N'est-ce pas que biloko to banda ko talisa la population yango biso to raison? Attention, ce manque pas de Dieu, c'est que on aura semé les moissonneurs. Merci encore une fois la courage parce que moi je vois c'est Dieu. Président Eli, toi est venu. Recule-toi. Tout le monde tombe la biso to zabalongi. Le colosoni l'article 64. Ça sera mieux tout ça il a solo. Arrête-toi avec l'association Babilo ko wanya ko futa biso le côté. To kende poto libérer mboka la biso. To tiki la biso le kambo wana po ete fala ki to vendre la yango penza poto le bamakasa. To le baki le kambo ya ba enseignement. Kambo ya enseignant. 1000 francs congolais. Ah, bande ko nangaye. Pourquoi baza ko se manquer na bato boy? Éducation, étude, intelligence, savoir-faire à moto. Ko kamba moto banda la libongo toloti ko komiser moto. Kasi bato wana kaka bato bango bateya ki bango bapesa ki bango malako. Bato la lelo ba ko sala kala bango. Kabu ya chama minute moko muke. Ya papa Thierry le lenga ko kanda pa beti mesa. Interministériel, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans de bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Bandeko balandi na si bolandi pe na bokebi na nkanda. Kabila akoloba, Kabila alobi, Kabila telembe kasi ndeko la biso moko abandi ko mituna mutuna Kabila koloba nini kabu ya chela biso vidéo. À Kinshasa, en sa résidence de Kingakati, ce vendredi 16 juin 2023, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a réuni autour de lui des chefs de partis et des regroupements politiques, députés nationaux, sénateurs au cadre du Front commun pour le Congo, membres de mouvements citoyens et quelques communicateurs. Une annonce est sortie de cette réunion après plusieurs années de silence passées visiblement en méditation. Joseph Kabila pourra enfin s'adresser aux Congolais sur les questions politiques pertinentes d'actualité liées à la survie de la République démocratique du Congo, qu'il a dirigée pendant 18 ans et pour lequel la passion ne s'est pas encore visiblement extompée après avoir été l'acteur majeur de la première alternance démocratique et civilisée. Selon les communicateurs du Front commun pour le Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a appelé sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve. À moins de 6 mois de la tenue des élections en décembre 2023 prochain, la famille politique de Joseph Kabila Kabange campe sur sa position de ne pas participer au processus électoral dans les conditions actuelles. Quelle sera la quintessence de l'adresse de l'autorité morale du Front commun pour le Congo à la population congolaise? La réponse à cette question sera connue dans quelques jours. Nabanzi Bolanti la Bokebi. Nani apesi Kabila makasi po ete azonga lelo? Ata konde ko lapsa ko tuna mituna ko senga pardon akolobela biso boye akoloba bondeke Bolandi. Kasi bande ko langai. Na uta kolobala bilo likamo ko na lobi na zotala na lisuke. Soki Joseph Kabila meki ko telema asa la face la Félix Tshisekedi, ça sera lui. Ouais, on a le pouvoir parce que peuple a besoin de président Félix il sous-souté, mais peuple a besoin de président Kabila. Peuple a besoin de président Kabila. Ayembele Kabila sala ozonga. Alors biloko la to laksara bilo pour l'année pour peuple congolais tous à la vigilant toyeba. Nini to koyi ko sala pour nekolo wabiso. Mboka la biso za l'infiltration. Tant que bande ko lo bango bato boyoka kité. Boyoki général abeleli pa beli nzambe. Alors bi infiltration za la mboka o lisolo za la kate. Infiltration za la mboka o ko kikuto sala le côté parce que makambo nyoso makobima poisa. Kasatiki bato la maboko nzambe.
lelo bato bali la posa ya Kabila bato balamusi Kabila yali ba décideur na bino ezali ba Monique na bino nde bakidai koluka Kabila c'est le charte la bango impérialisme o basaila bino balobi esengeli mutu boko o peuple aza kolinga ye mutu wana akoya pona kosala mabe na mboka mais quand même aza na amour ya peuple mpo akola kofula peuple yango na bomoni Kabila abimi yango bomoni Kabila koya la bamayanga na yo akosala mikolo mezali koya yango bomoni Kabila lobby ya longba kite na course mais atala kinde lokola moni mabeli kebile ye moko aye po ebisaka bino likamba passion alobaka bilo lokola Mobutu te alobaki passion na ye yango siko akozonga po ete asala makambo na ye mais Kabila pe la ngambo na ye azalaki moto amonaki mosika ya koloba ete bo sa rolete bato langa bo sa eloko te pe bato saki ye siko course o Kabila koya nango ekozala ndenge nini pe ekosala mandenge nini yango to ali koyebisa bakongomani esengeli tozala vigilant. Bravo encore une fois pour le président Martin Fayulu Madidi. Il y a comme martelé soulèvement populaire. C'est quoi esengeli tosala nango parce que tu es échoué na vérité des urnes. Bato to tambola na ba na vérité des urnes ba bafouaki yango dès le début ba bemba gombo ngalo ba likamba na bisa président bemba uche pas président biso to koti na bisa président ba vautour oyo ba yake pa ina yote ba bato mabe président lobi non ko boya ba kote ba ko ba kokende et ya des fois boyo ka pe biso ba bolole oyo vérité des urnes kufaki. Mais ce que le côté qui est un soulèvement populaire, ils ont une unité. Ils ont une unité pour tout le monde. Ils ont une bon moko. Tout le monde est école abiso to une école musosote. Tous na 4 occupations. Tous allez na 4 occupations. Démocratie eza mosika na biso comité batie biso la biso to la bateau to yokalate to la bateau to kangana nkanda to la bateau to panzala to la bateau to fingana mais yango te ndeza posa ya Congo ya lelo po etezwa bonsomi Congo ya lelo ezali na posa ya bonzambe ya solo oyo ko ya kosikola mayele pe boyebi ya moto pe eko zongisa moto na lima pe to tambola biso banso po etezwa mokonzi ya malonga soki to kei na maponami oyo ya mabe oyo ezali kovandisa Félix la kiti na ye ezali kozongisa Kabila po ete muta kosala face la Félix ozala Kabila po ete Félix ne muta Kabila nde muta yebi oye moko loba kabuya Kabila tali apesi bokonze pa na bango de moto ko boto la bokonze na zaka muta apesa ki bango na manière o ba pesa naki ça veut dire peuple a cause intervention mon côté pourtant bokonze epesa maki batuna ki volonté ya peuple te ba pesa naki na ba contrat ba pesa naki na makambo nyoso to loba la bino. Alors maintenant, le coup l'esprit, oh mutulo sa moni akeya tout anya zongi sima. Ndenge bilo batamaile bolobaka conséquence corrige mieux que le conseil. Le coup la biso soto comme une étape wana et puis si biso malamu se ko to milenge les potos se soulever. Parce que Martin Fayulu Madidi a la popularité jusqu'au preuve du contraire. Azotambo la peuple longo. Yango wana to misala makambo siko ya malamu na désordre te parce que la carte la bango bomi tengi na enveloppe loko ya les sociétés to zai ko ke na likambo etali sécurité aye ko lo abiso bande ko langa ikabu ya chenga ngonga eloko moko ya malongezo salamate na plan sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il y a l'insécurité partout si ko to ebite za bakuluna la police FARDC tozo e basiko te eza peuple ezali banani moyen ko identifier bango ezali sosote parce que lobby na yo ki somo na 21h na face la biso kuna bayo ko beta masasi po bayiba bato na biloko bato na bazo masasi wapi vol ya main armée ezongi bato la bazo minduki wapi pasi
bato oyo bazo sala kuluna bazo tambola ba machette ya sika ba tramotina ya sika nani asombelaka bango parce que bana na bana capacité ko lia ngbele ba melaka bombe wa ba 50 francs c'est quoi nani asombelaka bango ba machette ya ba 50 000 francs congolais bazo kata singa ya lotiliki bazo banga te nani azo pesa bango ba tramotina bomoni ke mboka la biso ezali place pasi plutôt la place sécuritaire pour être bon réussir yango parce que bakambi ya ekolo Congo boza kotala na le kambango lo kwa boso monate enlèvement na parlons même pas ki moyibi oya kokata batu biloko koloba kutu te c'est quoi soki bakambi bazoko ko maîtriser te ba oya mike na oya minene komi ko sala maboy ba ko kanga yango ba ko maîtriser yango et pour la ko faiblir bateau il faut bokanga bata balox il faut bokanga bata batatu non ce n'est pas gentil makambo ya minene ezali ko mosalama bato mabeba si ba koteli biso bato ya mabeba koti la kati ya Congo bato ba ko opérer le lenge oyo ezali ba Congo manité et comme association moko ya ba congolais na bato mabe o ba ofuta ba mbongo parce que congolais ali akamala muté et sengeli siko peuple malamu baza la vigilant tant peuple ba comme vigilant ba ndiko tuba ba piner na chaque réel kaka bino ba kambele ko le Congo boko koti ba mobeko ba kanga bango OK faut siko yo peuple a veiller makasi parce que loko komi ko salama na biki yango mbala mibale ezali sou malamu te ezali sou malamu te moto ako kata moto ako tala te ya koyiba ba téléphone ba saki ya yona kutu koloba te parce que tu as la police, tu as mais la police est comme ça les côté. La police est comme ça qui m'a place sécuritaire, les bons Tolo. Les bons Tolo, la République démocratique du Congo. Bande Kolangai, les camolitelles sociales. Mais le Congo, c'est ça, le soulèvement populaire. Piste, il y a peuple à Bunda. Oya bina yoki mawa na komite la banko nyonso ya République démocratique du Congo ya Congo ezate banko ya Congo ezate banko nyonso eza bobe ya bapaya nazwi ba réseau oto bengelaka ya Congolais ezate docteur baka comme ça les aga ya mona mboka bemba gombo to pe ba banko ezalaka ya dokolo asalaka kala na tata moko be kombo na ye musu na bosani batatu akala pe biloko ba Congolais umelaka te mais banko nyoso ya bapaya miso na biso ko bomba na mboka bapaya économie na biso bapaya bayebi yango Congolais na sécurité siko boko bika ndenge nini économie ya mboka ko tambola ndenge nini de ba côté la Congolais tina mikuwa tina misuni pe Congolais avancer te charte impérialisme to kotanga article nango moko mukule kozala ndebo umbo ba Congolais tikilo lelo to ko bimate makambo boko mone ko sala mela biso lelo préparé banda kuna batanga Congolais lisolo ya lokoko ya lite Congolais ko so yango bokamaka ndeli to so ya téléphone bimi mais il faut bima parce que réseau e ko zonga kuna pa la bango bakolo bango batindeli bilo signal e ko matabwe bango batindeli bilo signal e ko leka la Belgique batindeli bilo signal e ko leka la Rwanda bapesi bilo signal kasi ndeko na ngai et loko nini obino boko solo la boye ba biso kenaki enquête moko na eko mona biloko ngo zakande ba singa masolo to sola c'est quoi bango so ba coach ko na biloko na bango nde ba eko bimisa yango conversation nyoso to salaka ya loko ko yalité ba ko boma biso te ndengeni to simba lisu likambo etali ngmbele wana ndeliwa likambo etali nzela wana ndeliwa likambo etali justice wana nde kufa ya kokufa nde ya mokili bo pe justice travail na République démocratique du Congo ezali devise te mais slogan mais slogan le peuple d'abord justice réalité kimi réalité misala réalité justice c'est ça 2 poids et 2 mesures bako kango le loko boy lobi la tongo et bongo le coup d'état
bakangi le loko lobi la tongo ebonga le coup d'état bakangi na boloko lobi la tongo baki ko boka sans motif sans mitindo okoye batile te okela mobeko la bilope le bitango ko kanga moto moto e batino okangeli e peut à se défendre mais maloba wana ezo kesika te ndenge kaka batokeli yo ndenge bakangi yo ndenge bango bakosala nao ndenge bango balingi et bravo na président Eli na koboya pe oboya pour la libéla ezala te avec ou sans tout kende de tout le monde en 2018 heureusement kendaki mais sika ce qui te vandi Félix la balié baé balobi opposition a pété et qui c'est quoi toye beloko le toko ça kabo ya la succès a poto na mama kamayeke kasi abbé Jean-Paul merci na succès a boye poete toke na makambo susu total siko ni ntoko ça Félix na Kabila batelema au peuple à se soulever ce qui toke na soulèvement populaire cela veut dire to bongisa poto ke ne malamu ezala ya ngaite ya yote ya yete kasi ezala kaniso ya bayi kongo mani mobimba bakota mais ko le ndeko na moko uti ko be na bima mose ya ko moko sala nga passe le lengo bilo boko finga baluba tende ko to ko finga baluba te to telemela moto nyoso wa ko finga moluba to boy tribalisme moluba mo Congo mo Swahili mo ngala biso nyoso bana ya tata moko le ba mo butu seseko boy ni sabiso la bandeko la biso baluba te parce qu'il y a des luba qui sont contre Bokonja Félix qui sont contre na makambo ezo salama bazo dénoncer yango donc bilo boko linga ko finga baluba boko kabola biso te biso to ba ninga ya baluba to lia na kala bango to pesa na kala bango mayele pe to ko senza la bango lo lenge saleli to boy benjir na baluba wana to telemela ngoti na mo le pinière lo ba papa ko lotolanga to boy na motema moko ya ko finga bandeko la biso baluba en tout cas to telemeli yango moto a ko finga moluba soki to yoki yeto ko bonisa on ne fait pas bon insulter baluba qu'est-ce que le baluba a à voir na Bokonza Félix est-ce que ça allait pouvoir à Félix ndeza mabe to baluba bato basali biso problème to bundisa système et le bande de la biso mozito son excellence honoraire que je salue visionnaire ya nouvel élan alobi to bundisa système et no ba individu pourquoi to ko ta conflit aussi le tabiso nyos sengeli to zali boke poto bunde tumba ona malamu nango yo moni baluba no so baza ko réjouir to tika ko finga la bongo ezali malamu te na bolingo na boboto lisanga nde to kolonga to kabwana te po ezali mabele ya biso biso nyonso sengeli to zala moto moko vraiment ndeko na banzimbela na we ko kipe biso to sepe na ngote po etayi ko lakisanga ba vidéo ya ko lakisanga na makambo ezolo bama quand même ça touche parce que to zala kala ba on peut malamu ezo sala lisoso malamu pesate on dirait que tribu luba ezala bongo na problème te andeko la biso baluba to za ensemble bino pe ba oyo boza ko misela makambo ya lolenge ya mabe botika pambate boko tombola pe nkanda baninga mususu kasi ko finga to lingi yango te bino pe botika makambo boko sala po etali malamu te na awande la silisi merci na kabu ya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne merci na gloire ngoma misape électrique et Pape J directeur recherche stratégique et sango mokonzi parabe monsieur babiso merci na mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondomi de soki nzamba pesi biso so bo moyi ba maman missionnaire to kokuta la pe to ko benga la kasi to bundela Congo po ete Congo abiso ezwa bonsomi na yango matondo